Mbote bandeko balandi ya émission na biso mokolo ya lelo. Solo bomesani deja na émission na biso ya manaka esika kani total sakabino mokolo kolandela calendrier na biso baindo pe kobalisa yango na calendrier ya mindele. Bongo mokolo ya lelo na calendrier négro-africain tozali bongo mokolo mwantsona mwazomi na libwa sanza ya mibale na kati ya bopemi ya mitano na mobu kama wako na tuku misatu na moko na eleko ya vula tete. Oyo tokolimbola. Tozali bongo na 19e jour ya 2e mois na kati ya 5e semaine na l'an 131 na saison de pluie. Oyo ezali bongo kobalana na calendrier gréco-romain. Oyo tozali mokolo ya lundi 11 novembre 2019 315e jour ya année. Na mokolo yango ba événement pe ba date historique ezali ebele. De oyo biso to sélectionnaki pona bino yango oyo. 11 novembre ezali fête des célibataires. Oyo surtout ezalaka fêté makasi na Chine. Pona biso tokoloba démon ya célibat azalaka te. Célibat ezali étape moko na vie ya mutu avant mutu akota na mariage. Soki biso awa na Afrique ba célibataire bazali ebele ezali pona ba démonter kasi pona ba situation économique nde ezali koboma batu. Dot ekoma exagéré batu bakoma ba élève éternel tina âge à 40 ans mutu atangaka kaka pe ba réalité mususu ebele. Donc ekosenga kaka politique na biso ba revoir ba makambo mususu pour permettre batu bakoka na kozala na capacité ya kobala pe na âge ya malamu. 11 novembre 1918 ezalaki bongo signature ya convention oyo babengi armistice sikakani ba alliés nyonso oyo bazalaki kobunda basinyaki pona kotia cesser les faits pe kosukisa Première Guerre mondiale. 11 novembre 1975 ezali bongo indépendance ya bandeko na biso na mboka Angola. Totombeli bango na nobo sepeli malamu kasi tokoloba eloko moko oyo ekoma courant na mitu na biso peuple africain noir. Tokoma mingi kokanisa changement ya régime nde ebongisaka mboka. Mais tokotuna na bandeko na biso ya Angola depuis ba changer régime Angola ebongi to situation sociale na Angola ebebi lisusu koleka. 11 novembre 2004 ezali bongo date ya mort ya chef palestinien Yasser Arafat. Totombeli bongo mbotama elamu na bandeko banson oyo babotama 11 novembre nde na bongo tokanisi ya biso ndeko Kivuvu oyo bazali moko mobundi na religion africaine. Mbotama elamu na bino tika ete mapamboli ezali ko na bino bozala suna bomo emolai. Pe totali na ngambo ya France kuna totombeli susu na Benina dia international mbotama elamu kimia pe ezala na bino kuna. Pe totombeli na bandeko banso mokolo molamu mwantsona kimia ya tata mokeli balongo pe bakoko ezala na biso nde tomonani na manaka ezali koya. Manaka ya baindo